Baki ye lobby on s'en aille ezalaki te ya kolobake chef de l'état na 2023 pouvoir de kosonga na Kabila pour ça na ezali akuta na mokonzi oh ezali ne bongo pour ça na ezalaki akuta nde na mokonzi yango comme akuta na mokonzi abimisi desiderata oyo azalai nango lokola ndenge mesana kolia kala ya qualité kuna pe bolia ndenge baliaka mais à boss on a été ça 2 temps ils ont dit différent. Consultation ils sont tamisés. Depuis les canaux consultation il faut d'abord un olinga Congo avant olinga richesse ya Congo. Honoraire est en danger comment bah maintenant batindi convocation te. Il paraît que tu vas dire ça là qui malaise. Mandat yé à Kokakash. On a kotoyo eleki na moi likolo. Kuna na kingakati eleki na sepe. À Kokakash choc te Kabila koka choc te. Ba marche to bana ko sala kala e banda ko bangisa. Capturer na ba image ya kingakati nyoso ziongo na image na ndenge oyo alinge kokota soki toilette lobi ba kangie photo ngai tikino lelo na on ndima te que Martin Fayulu asa congolais pona yoka ete azoloba ki Congo kuna li solo ezobeta mana lingala bo soki oza congolais to za rwandais bokino ko so la na. Bonjour, bonsoir, ça dépend à bonjour la biso, c'est votre humble serviteur Jerry Cometox 207 de la presse. Merci beaucoup, n'a pas abonné Nyoso. Nazoïb Sabino à chaque fois, bon continue à s'abonner, qu'on aimer, qu'on commenter, bobo sanaka yangote parce que tous en a besoin, il y a apport nabino par rapport à Moussala tout ça et labino. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, et si ka oyo tous obligé à couper sa labino basango na mokolo ya lelo. Merci beaucoup na patron na ya chaîne oyo Mama Bella Dinganga. Merci beaucoup na Maman Titi La Source, Bandeko Batala Kabiso à travers Vision Plus Télévision et puis Danine Zila na Diblin. J'espère que na image bozomona nazali na tata mobate limpate. Lelo photo sur la nena nous likambo ya babate lipate mais alobela kapé politique. Il s'appelle Pasteur Jean-Claude. Oyo avant d'appeler moi libanda en Afrique du Sud et puis les autres années na Kinshasa. Alors toko sur la actualité par rapport il y a politique toko sur la vision nini lelo batango batata ya molimo na biso. O balingi ba memela Congo to ba memela bampate na bango. Nazo pesa déjà moté pasteur. Merci ndeko Jerry ngai pasteur Jean-Claude Nkoufi. Nzambe apambola yo. Nzambe apambola nga na ndimi lipamboli wana. Émission na nga ezali komo nango loba vérité. Est-ce que pasteur Jean-Claude okoloba vérité na émission na nga? Bon, Bible est seulement que vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra libre. So ibisika bosolo ezalité c'est que nzamba azalité. Lokola nzamba azali na émission na yo, toza obligé à kolobaka bosolo pe bosolo ya solo po kombo ya Yesu ezwa lokumu na nyoso tokosola. Tango lobi kombo ya Yesu, biso pe toza bano to botami na série 7. Église o ebandaka na Mandalala to prédication ebandaka na tango wana na ya lelo. Pasteur oza en face ya population et baby to ebongi. Na koloba ke église oyo ya tango akala ya ba 80 90 na ko limité tina ba 2000 c'était une autre église. Mais église oyo to bandi nango kobanda 2000 kino lelo c'est une autre facette de l'église. Or l'église et quoi ça a deux facettes. Facette ya kala na facette ya sika et quoi ça nangote. Bien qu'il y avait l'Ancien Testament, Nouveau Testament avec Jésus, Jésus avait même prédit pour dire que je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. C'est pour dire que oyo nyoso eya kanasima ezaka pona ko compléter oyo ezaki liboso. Mais toyo komona ke oyo ya kala ezaki ya malamu mingi par rapport na oyo ezosama lelo à travers biso bassin nzambe. Pasteur Jean-Claude okota na makambo oyo etali ministère nzambe essaye déjà mibuboni.
Donc naza na kati ya musala o banda 2006 soki to cheki no lelo na okende na 15e année donc na 14e année. 14e année. Église ezali komona woni. Église na bandaki na niveau ya Afrique du Sud mingi bayebi o bayebi ville ya Johannesburg précisément na Yuvel. Tozalaki na Grafton Street croisement na avenue ya agence moko ya nde kona biso congolais na bosani kombo. Donc tozaki na kati ya école ya nde kona biso moko congolais oyo a faire louer saka l'église ba espace tozalaki na kati wana nazalaki wana tobandaki liboso na avenue Rocky croisement Kenmer na coin na likolo tobandaki ko kabola espace na passer Mwanza oyo bayebi tozalaki wana 2 ans et demi nde tokende ko évoluer na bisika oyo nga na zoloba na avenue Grafton na sekuna Grafton numéro 41. Voilà. Lelo babate limpate bazo tenir bino rigueur makasi bokoti na politique makasi. Est-ce que ils a permis tata mobate limpate akoma kolobela pe likambo etali politique? Kolobela politique et bandi lelo te. Bible et Zoba, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Tout ce qui est, ça a déjà été. Banda politique, ezali ba Moïse nakala na libération yabana Israël na maboko ya Pharaon. Bangonde banda yango. Tellement que la religion, la politique, c'est la continuité de la religion aussi. Ndebiso ba oyo toye kwamboate même pas tozo komi kolobela pe religion lelo dans la politique. Siko bandeko oya yo ba pasteur bazala kata politique o ba ça la politique bazote appelé le banzabe. Est-ce que bazo marcher kaka na chemin ya malamu to ba ko ba bungi déjà? Bon, kolobake bazo marcher na chemin ya malamu to ba bungi déjà na kolobake na kati wana ezana misusu bazana chemin ya malamu. Pamba te pasteur nyonso na Mupanzi, il y a président de la République, il faut appeler ça conseil Yamalam. To monyango na chef de l'État na biso fachi. Comportement na ye, conduite na ye, ils ont reflété que ba passer yo ba kambakaye entre autres à l'instar ongana ko bombarder passer Laurent Dalo. Ya fila Delphi a kambakaye malam. Yangono moni na caractère na ye, na elobeli na ye, na lolenge na ye, ils ont reflété ki bo mwana ya Nzambe. Alors pasteur o bakambaki mwana mboka o alekaki seke bakambaki malamu. Na kolobake bakambaki yete yende mutu akambaki bango. Ah bon? Po mutu oyo yo oke kokamba, il faut ozwa oyo ya Yesu Kristo opesa ye. Metango okei e pana ye akomi kozwa oyo ye azana kati yango akomi kolatisa yo nde akomi ko kamba yo. La preuve en est que bakokaki yete atikali ko changer te atikali ko bongwana te atikali ko se transformer te. Or évangile, l'évangile de Dieu ne consiste pas seulement à prêcher, mais cela consiste à transformer aussi l'homme. Ce qui m'a se transformer, yo se détaché na ye. O kangamaneti na so. Pasteur onyo surtout bakangamaki na mwana mboka ndeko Kabila. Taba mona ki azo changer te fallait se retirer. Fallait se retirer pour Bible zoloba. La lumière et les ténèbres ne se marient pas. Mais tant qu'on a moment que on peut sa catholique raison. Catholique a se retiré qui n'a avant. Te catholique n'a pas eu qu'on s'attaquer na catholique te n'a pas eu peu qu'on le bat. Oui, bah télémela qui est dans le sens que yé a changé. Dès lors que a changé quitté et comment qu'il y a bah sacrifice n'a pas marche qu'au moment. Bah aussi il y a bah arma tout tungulu makambo bele ya ba fausse commune tout et mona que non catholique mona que c'est mieux na sala musika ya makambo olia salaki bien catholique ninge a se retiraki asalaki mabe mokote asaki malamu ba pasteur ba se retirer tanga longwe na bokonzi basali mabe tangu ye kuna mwana Kabila alongwe na mokonzi ba se retirer
va se retirer pour un intérêt peut-être pour oyo babanda ko so era zaki na kibokonzi ba ko songo te era comme chômeur pour na kibokonzi abane kotoka ya kotoka mais sikotango alongwe akompe na ba calcul mususu dépense économie et belé makasi. Voilà. Tozana pasteur Jean-Claude, tozo soanaye. Lelo zana kanini. Ba tata ba kambina biso ya molimo. Bokabwani lelo. Tozo mona kawo ezali boye, kawo ezali boye. Ndenge to bato bako benga wana ndenge ya koseka. Kaya FCC ya ba pasteur na kaya cash. Lelo yo siko zana kani. Bon, nakoloba ke kaya FCC na ba pasteur na kaya cash ezate. Bible zo la population mutazolo babu. Tengana zo répondre pekaka. Bible zo ba ignorant ni juif, ni grec, ni hébreu. Nous sommes tous les enfants de Jésus par l'alliance du sang coulé sur le mont de Golgotha. Donc nakati wana ezali que oyo azome ma lumière FCC akomona ye ndeko na ye po alingi alongola ye na ténèbres. Ono sozo te ya vérité. FCC akomona ye ndeko na ye po bango ba 25 na mensonge. Oyo azote ya bolingo FCC akolinga ye po bango balakisa biso bolingo te. Bon les gars qui ba destituer qui Sony Kafuta wana. Bona pesa ka kibonzambe to moni koto o pe ba nommer koto Sony Kafuta habité. Ngana yebi azana nu elenge. Bon na likambo ya Sony Kafuta na maîtriser ki penza makambo ngo malamu te moyen na s'impliquer. Nga ya Sony to ya Dodo Kamba. Bon nga na koloba eloko moko na polele boye que ceux qui n'a eu position lelo ya Dodo Kamba c'est puisque ba Sony Kafuta na le reste bango ba Kamba ki Kabila pendant 18 ans. Ba faire preuve ya changement te pa ya Kabila bomi. Kabila saccagé, Kabila asali makambo mabe nyonso, Kabila apesi Congolais trophée moko ya malamu te. Tina ya ko s'attacher na ba oyo batambola ki na été. Vaut mieux lelo na pesa confiance na ndeko na ngai Dodo Kamba oyo azala no jeune oyo abandi mu salango sika oyo na moina no mabe moko te na kati na ye oyo na zomona ke conduite ya chef de l'État à travers bango bato bazo kamba d'église de eveza conduite moko ya malamu nazo ko s'attacher un peu na sens on a pour quoi papier na ye CV na ye et ça nous vierge. Mais quand même pasteur pasteur Jean-Claude ozana couleur politique quand même. Nazangi couleur politique te awa nazolo bande konanga ya Johannesburg bayebi bande konanga ya coin ya Grafton ya Kenmer na anta place bande ko tellement na coin tango e yinda ki na période ya pasteur bande ko yope pasteur ozo bima pe ngana zali na ba image na zanango awa ya ba photo ya marche oyo to tambola ki na bande ko na biso misusu oyo pasteur oyo na mupanzi pasteur oyo pasteur ya Betel oyo pasteur ya Betel oyo pasteur mususu ndeko mususu tozana ye na musika na mupanzi awa ezali prophète JC Kayembe de biso na biso ba pasteur totonda na kiawa to sala marche pour na élection ya 2018 et le kanaba condition moko ya malamu. Voilà. Donc c'est que vous avez monté au marché pina makasi pour na changement oyo tozo luka lelo changement oyo et salama. Alors lelo tozo mona ba pasteur kozwa liloba onde kona biso na yeba atazaka prophète Denis Lesi pasteur Denis Lesi alobaki ki azomona Kabila na 2023 kozonga mais touti ko apprendre sikoyo après qu'on recevoir rien na consultation à lobby consultation ezali mer rouge union sacrée ezali arche de Noé siko analyse ni nozo sala bon nakoloba eloko moko ndeko géri consultation eza mer rouge pourquoi c'est pas tout le monde qui avait traversé la mer rouge. La mer rouge est qui place ya tamisage et tami. Les consultation est tamisé. Depuis la consultation, il faut d'abord olinga Congo avant olinga richesse ya Congo. Kolinga Congo eza kolinga congolais na lolenge ye azali.
Kolinga Congo ezali ko accepter nyonso pour l'intérêt du peuple congolais. Kolinga Congo ezali le peuple d'abord et des bénéfices individuels après. Yango na mer rouge. Yango no moni nangambo bande ko na biso mususu ya FCC. Bango ba koyi ko na mer rouge te po bango baza armée ya Pharaon. Mais Moutalobi makambo wana zomona na za pasteur prophète mais on dirait c'est comme ça zalaka. Bon yalo bakaza mu FCC te maza alingaka Kabila. Po yalo balingaka Kabila sombele lupango en Afrique du Sud, Kabila traité ya belaka mais kotala yalo baki prophétie wana Kabila zozonga en 2023. Akene ko loba susu Arche de Noé na mer rouge pourquoi? Bon, la vérité biblique est la dynamique. La vérité biblique est statique. Donc, bisika yeso teya bolingo, boyoka te na place nsuba teya que non séparation, division. Soki mutu akobi na ba tendance, lelo bolingo, lobi division, lelo na lingiye, lobi na lingiye te, eza mabe makasi. C'est que ezaki prophétie ya Nzambe te, ezaki prophétie selon Denis. Yangwana lelo lokola bayamba ki ye lobi posa na ye ezalaki te ya kolobake chef de l'État na 2023 pouvoir de kozonga na Kabila posa na ezalinde akuta na mokonzi. Oh, ezalinde bongo. Posa na ezalaki akuta nde na mokonzi. Yango comme akuta na mokonzi abimisi desiderata oyo azalaye nango lokola ndenge ba mesana ko lia kala ya kansi ke kuna pe ba lia ndenge ba liaka mais abosa na teke eza deux temps ezali différent. Voilà, merci tozo kene malembe vraiment ezangonga Congo ezali fait cette tomona mais lelo yo tout bête dans l'actualité parce que tant on a besoin de la couleur politique, j'espère que tu es de l'UDPS. Wana e utana munoko na yumo. Ngai o mata o kita ngana za combattant ya UDPS. Mais si vous place on est pour bébé évangile, parce que muto FCC sokaza malade, o ko prier les ndengeni. Te mutu ya FCC sokaza malade na ko sambela pona ye UDPS zaka. Akobanga te po na UDPS to prêcher toujours bolingo. Pona UDPS to prêcher toujours unité. La preuve est que erto zibo konzi. To bomi bangote. To bengani bangote. To travailler ensemble kaneti Mandela na Afrique du Sud. Pendant qu'on l'accède, même dans Katia, il dépasse la parole de Dieu, se prêche et se pratique aussi. Or, ce que Zalaka Bango, de Bissoero, Pakatimbango. Tout ce qu'on a sur la politique. Nabi que tu la Bible est bouquée. Si il dépasse beaucoup la politique, à menacer autorité morale à FCC pour Annie. Nakolobake. Bon, Matisse, avion lobby, Zangisi, Batukimia. Te, Omoni. Bible est sur Ecclésiaste chapitre 3, premier verset. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour la joie, un temps pour le commun, un temps pour la victoire. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Tango et sengela ki ke Nzambe ache la Pharaon minduki ke butu moko mwana liboso akufa, mwana meme liboso akufa, mwana mpoko liboso akufa, akufaki. Tango esengele ke armée ya Pharaon ba zindanamai ba zindaki. Donc président Félix a l'accès bango bolingo. A tel ça bango nyoso mais bango ba mona ke lokola mobobe na bango que no yendenga zaboye a rosala loko tete au sala nyoso to au sala. Or démonstration na salaki ezara 1% par rapport à Oezali. Ba meki bango ka mukie ambassadeur qui bin aleki na RFI ya kolobake non nous sentons que la vie du président honoraire est en danger. Comment ça batindi convocation il paraît-il que tu vas bien ça qui malaise mandat ye akokaka kotoyo eleki na moi likolo kuna na kingakati eleki na sepe akokaka choc te Kabila akokaka choc te ba marche to bana ko sala kala e banda ko bangisa e boka oya bibundele ezo boka missile na 350 km ezo boka e capturer na ba image ya kingakati nyoso ezongo na image na ndenge oyo alinge kokota soki toilette lobi ba kangiye photo auzana kimene beaucoup mo menacé partenaire na bino vraiment te tozo bolobaki boko bomba yi te omoni
eza na bato mosusu babongwanaka te. Eza na bato mosusu babongwanaka te. Donc mwana mboka Kabila abongwana te. Donc ye lolenge azali ata mwana likako ata ozwi osukoli ye ozolalisa ke na mbetu. Mais un jour ako finir kake no amata likolo nzete. Ye tellement azane ya bisote alakisi ezali na ye. Alors biso to lakisa ye ke mabele oyo eza patrimoine congolais. Donc il est obligé à co-défendre yango. Alors tozonga siko batata baba telipate eloko nini soki yo oza parmi bato bazo kene epa ya tata mokonzi okoyebisa basala nzambe nini nini likanisi ni bako bakisela tata mokonzi ekolo na miniti eloko ngai d'abord na kozonga na sur le plan spiritualité na te na zongi na eloko moko yo otuni ngai yango to lobi likambo ya mer rouge. Mer rouge et kabwanaki Moïse azalaki na bâton. Exode chapitre 4 verset 2. Nzamba zotuna Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Abi, j'ai le bâton. De Félix Lelo azana bâton. Bâton est la constitution. Yangonde ezo kabola bibale na biteni mibale. Oya kokati seza oya azwa lingbele ya congolais. Soko za lingbele ya congolais te se oza congolais te. Ce qui au sali forcing au lokola armée ya pharaon. Pasteur. Donc consultation pour que non faut la langue. Il faut la langue ya congolais, so za congolais te. Yo mo politicien to mona ba ngona te seke baba congolais. Mais kuna li solo ezo beta mana li ngala bo so yo za congolais to za rwandais. Bo que no so la na kini ba congolais parce que mona mboka Martin Fayulu. Na mona ki pende ko na biso muzito a déclarer bi ba réussir à ta invitation mon côté. Nangambo na bango boy ko pesa ba invitation bango pe baba congolais ngai ti kino lelo na on ndima te que Martin Fayulu asa congolais pona yoka ite azol baki Congo bon congolais ba pa sa congolais falo baki Congo po o uti na province ya Bandundu il faut ata moi ba phrase moi ba moya ki Congo olo bango po konfekara biso o tema na kishasa lo kwanga siko moi na classe na bango nani batanga na maternelle na primaire na humanité na université o ça na ba collecté au moins azal lo lenge mona Kabila collègue azalaka te okona na quartier nini collègue azate ni ya maternelle ça trop zamba mais trop zamba quand même tango lobby que akola na Congo il faudrait qu'il y ait des preuves ti lelo lingala a éviter asa congolais te asa ndeko na biso te et lokola asa ndeko na biso te lokola Congo eza récupérer na maboko ya ba congolais. Tout celui qui n'est pas congolais d'abord ceux qui a ondima to tambona et longo to côté na arche. Il faut d'abord atoubela. Yo bi bako bi maison mère beni na afuka na lazam. Atoubela ami kitisa. Azongisa nyonso ya Congo après akota na arche. Azongisa nini? Nyonso ya Congo après akota na arche. Si bako ba na senga pardon na vidéo. Il faut senga pardon kutu vidéo te na ba télévision. Donc en plein air senga pardon. Pambate awa to kende dans quelques jours même moi na nzambe oyo akufela biso azalaki muto bolimbisi mais devant Jida ezalaki ni kufeme ememaki ezana ba mabemusu osena kati ya mboka ba orphelin batondi ba veuve batondani pardon ezali soute pona yo nanzambe moko na lola alongoli miséricorde de place na yo ezali cimetière. Voilà nazonga na question na tunaki ya suka wana mago zonga ki suna oyo wana to tanga mwa muke makambo eza na mwa réseaux sociaux ba actualité ya lelo. Voilà Daniel Safu bayambaki ye pas le bien ozonga ne IDP nzambe politique oyo Daniel Safu, Peter Kazadi, Augustin Kabouya présentement au couloir de la présidence. La politique est dynamique. Daniel Safou, na Peter Kazadi, na couloir. Pasteur. Politique est comme le musique qui bonne. Nous n'allons pas Fabregas. Aki pas Yawera, aki pas Fali. Eh, na bossani qui n'a tata mobate lampate. Nous n'allons pas Mike Flor. Aki pas ya Moïse Mbi. Nous n'allons pas Awa. Pasteur na biso Lydia. Aki pas. Donc politique est comme bongo. Na rotali sayo eloko moko ndeko Jerry ya Kolobake
il n'y a que Dieu qui ne change pas. Tant qu'on prône vérité, on a appuyé la parole de Dieu. Ba o basaki binemi na olobi ba comme ba ami. Et ça le col à Moïse. Na reconquête. Il y a terre promise. Ba état et belé ba ko ça la réconciliation na Israël. Pour nani ba yeba que Israël ndenge ba so ba trop puissant. Les ça politiciens belé ba yebi que ceux ba tikali en dehors il y a Noé déluge. Voilà. To comme na suka ta la caméra loba la ba pasteur baza quand même pemeni ya président Fachi. Basa les rero ba pasteur ba leka ki puis moi li loba no ya suka. Merci ba pasteur no so bazo ko entourer Fachi. Bon pese ba bon conseil a toujours motobolingo ata l'intérêt ya peuple comme apprenant qui le peuple d'abord. Na saluer moi nangai Marc Moulaja et Tonganae Ridim en Afrique du Sud. Numéro nangai à contact 097 034 33 14 097 033 33 14 na pesi mbote na mwasi nanga mama nana na ba nanga nyoso na ba nyoso na kambaki na Afrique du Sud na Jobour boze bele moyena tanga bino ezate oyo ya bino pasteur Jean-Claude pasteur ya bangomba ti to kende ne tonga yewana bolanda émission Congo ezali mboka na bino na Afrique du Sud moto si epelaki soki o sentir que ozonga zonga na mboka na yo ozala lès na kutena bandeko eike awa bazo sangame kuna moyen zate bozo zela nini bozo zela kaka mo bandako ya ba chambre ya mikie ya ba $150 or awa ndako $100 ozana chambre salon toilette na salle de bain to sala kuna lokola ba prisonnier mais awa oza libre wapi bozala kwa ba prisonnier kuna na Afrique papa nanga mboka pasite kolanda te ba loko wana bazo la Luxembourger tout ça mais poliango papa eza facilité to yebi na sali 10 ans mboka pasi mboka ya souffrance makasi ya musala pasi mais awa na Congo ezali mboka na o muto tungso na mukanda zate eloko moko te pasteur ngonga eza ngonga ebelemi mais na tuno ba question suka pona ko rappeler bato pasteur Jean-Claude outi kolobalanga ki oza muta IDPS naza penza pasteur combattant na kati ya IDPS couleur politique na ngai nakoki kobomba yango te nakotalisa même na makomi awa na bamikanda na nga nazali na yango tozali na livre ya Josué chapitre 7 verset 26 donc oyo tangu Moïse azalaki na kati ya nini ya zamba a défendaki toujours intérêt ya ba israélite a défendaki toujours intérêt ya peuple na ye nsoto ya congolais eza interdit makila congolais eza interdit richesse ya congolais eza interdit kabila lokola atushaki non pas seulement na nzoto ya congolais mais atouché pe na copier richesse ya Congo ye tobenga ye akan akan amonaki makambo na ye akan azwaki ba richesse abombi na ndako na ye tango kufe koti na kati ya Israël Josué a comment kolekisa peuple en tour de rôle tango bayebaki yende muto ayibaki babomaki na ye na bana voilà voilà oti kolobalanga awa consultation ba yambaka ba congolais o ba kuyate baza ba congolais o ba kuyate baza ba congolais c'est clair yo so yo o moni kuna déjà moi na mboka kabila yeta za congolais aza congolais te beto aza congolais te aza congolais te tu peux être congolais de figure mais non de sang. Merci beaucoup to komi na suka émission yo loba vérité to ya mbele bino sous pasteur Jean-Claude parce que c'est épisode par épisode yé pena komi abonné na biso ya Vision Plus télévision bon mesana na ye parce que akoloba moi makambo ebele. Merci beaucoup na ya gote business na prise ya image, merci beaucoup na la patron na bela dinganga moi si ya mwindu sans microbe patron na biso ya Feza TV ya Vision Plus tous les deux chaînes. Merci beaucoup à notre cordon Trésor Walukonka. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bandeko tout merci na maman Titi maman pasteur Titi la source. Merci beaucoup na Daninzila. Merci beaucoup na Jessica Mwadi depuis Australie. Merci beaucoup maman Nengozotala ba émission nanga. Merci beaucoup na bandeko tout bolanda kibiso
soki nzambe azongi te Congo ekozala kaka mboka oyo ya bilaka, mboka oyo etonda richesse. Nzamba ko sala pona mboka oyo. Quant à moi, je vous dis, reste. Bye.